mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali version la musica Oyo Nakoe Bisabino que la RDC d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. RDC Oya Kalaboye Baki ya Mutamandefu Ezali Oya Félix Antoine Tshisekedi te. Sikoyo tokomi kosala loi, tokomi na mo na biso a dire, so to lobby, voix na biso et komi ko peser. La preuve, week-end le samedi, 26e sommet, il y a CEAC ou ezali communauté économique des États d'Afrique centrale, ezala kikuna na Malabo, na Guinée équatoriale, boyoka oyeleka kikuna. Boyebi président Nabiso bitangazwaki pouvoir tokota kimbala moko comme deuxième vice-président il y a l'Union africaine ezalaka soki obandi deuxième vice-président Aneo Koya ozali premier vice-président et puis okomi président ya bomonaki Congo Nabiso tobandaki deuxième vice-président il y a Union africaine après tokomi premier vice après tout le monde a dit que RDC n'a biso to komaki na présidence ya Union africaine et kendaka marque wana change kate donc ezali ndenge bokolanda ndenge mibeko salamaka donc samedi oyo eloko eleki na Malabo na Guinée équatoriale nazo sabino po bomona puissance to komi nango pour rappel boyebi ke to komi membre. Il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, membres non permanentes, n'explique Gibino, na émission na moko, donc 15 bateaux, bazala kuna, donc 15 pays, bazala kuna, 5 ezali permanents, au bazana droit à veto, 10 wana nyoso, basalaka tour, donc, au sali demande na yo, au kolsi ba dossier na yo, et puis, donc, ezali vote interne, batu, au bazana kati, il y a Conseil de sécurité, wana, il y a organisation ya Nations Unies ba ko voter bino biso ba votaki biso bo monaki ndenge to gagnaki to kotina kati ya masolo grâce à wana siko ba tunyo surtout ba pays africain respect et koti samedi oyo donc 26e sommet wana ya communauté économique des États d'Afrique centrale et salamaki kuna donc Guinée équatoriale mutezali président il fallait Rwanda et comme président de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et Pesami, ya ngoba misusu bakansaka Félix Antoine Tshisekedi avoir Jakapamba yemoka tena ki azala wana na kati ya communauté économique des États d'Afrique centrale wana ba pays ezali 11 tozali na Angola, Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo na biso ya RDC, Gabon, Guinée équatoriale, oazagi na présidence na yango, donc après République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, et puis Tchad. Donc 11 pays wana bazana kati ya communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc ndenge zalaki wana Rwanda zalaki premier vice-président, donc année où il fallait akoma président ya communauté wana. Biso mbala moko président de la République na biso Fachi Beto a téléméli masolo angwa lobi Rwanda akokoma présidenté parce que azana ben frakata na biso tokoko ndimate na kati ya communauté na biso ba membre entre biso ba membre pays moko atakaka muninga na ye vraiment biso toti veto Rwanda akoki so présidence te ba pays onyoso tu wana donc 10 etikala ki passé na biso 11
balandi lokolo na biso bango nyonso tupe balobi en tout cas Fachi Beton ozana raison Rwanda kokozwa présidence ote mbala moko Rwanda délégation nango ndenge bozomona ba quitter salle donc Rwanda tout la mwisi yaza na salle ba pesi balobi ke non bango vraiment balongwe na bango na communauté économique des États d'Afrique centrale ba moni netike donc communauté wana est comme instrumentalisée donc instrumentalisation et continue à kati donc balobi neti marque ke Congo na biso ya RDC Fachi mutakomi koyebisa makambu na CAC po bandima parce que ça la raté il fallait balanda mibeko ndenge zalaka donc Rwanda ndenge zalaki vice-président ya comité wana mbalo comme président mais Congo le biso ki bo meki ko sala masola ndenge wana biso to quitter communauté économique de pays d'Afrique centrale siko botalaka na minute na kilelo Congo eboya makambo na bino ya Félix Antoine Tshisekedi eboye ba kesoko infrakate ye mboka na bino guerre ou bien likambo Congo na biso ya RDC ezali na Conseil de sécurité des Nations Unies s'il vous plaît donc sikoyo yebaka ke Congo na biso ekomi na poids ya kosakana te donc Rwanda ya Kagame tokomemo tina suka tokomema yo tina suka esilika wana te na saela bino sous entre parenthèses moko boye donc Congo lisusu ya biso ya Félix Antoine Tshisekedi donc a télémeli lisusu francophonie donc organisation oyo internationale ya francophonie boyebi ke biso na kata francophonie toza pays ya munene o toza na ba francophone et belé donc to télémeli to bimba lo ezoya réunion moko ezalaki kuna ya francophonie balobi ke ceux qui va changer présidence parce que présidence c'est ça na Rwanda biso tozali ko quitter OIF wana donc masola francophonie et silika wana te Congo Brazzaville boyebi balingaki koteka mabele basalaki contrat moko bateka mabele moko boye ya kota Congo bapesa ngo ba Rwanda donc masolo ka ndenge izokende Brazzaville a sokol pe maboko a witi ko résilier contrat oyo ya session ya ba mabele oyo il fallait bapesa Rwanda balobi non pour en éviter parce qu'il fallait donc babanda so ba misana ba on a décembre Congo Brazzaville a lukin frakata a lobby a résilier contrat wana donc bobo donc binomo bozo monake Congo ya Félix Antoine Tshisekedi eza ko frapper c'est ko frapper donc Rwanda ya Kagame boko lela na monoko mboka bozo mona donc biso to simbi mando kité parce que Félix Antoine Tshisekedi azali mwana ya papa Tshisekedi donc azo mema binoka na ba marque ya ba masolo ya diplomatie donc vraiment bomoni bino moko na zong sele bino donc tant ka salama ndengwana ba ba bien en tout cas biso to continuer te CAC est comme instrumentalisé donc beaucoup le bataille que biso to zalaki vice président ya communauté awa donc na 26e sommet où il fallait biso to comme na présidence mais Congo et lobby et puis ba pays wana tout 11 wana na biso donc 10 na biso 11 ba lobby que non to ko pesa jamais présidence na pays moko ezali ko attaquer muninga ya communauté oyo donc siko ndenge salami ndenge wana ba renouveler sous mandat batikango na Guinée équatoriale et continuer kaka na place ya Rwanda bino bozo mona ke Congo na biso ya Félix Antoine Tshisekedi donc respect et côté ya kosarnate donc au tiela bino botel déjà arrivé ya président de la République Fachi Beton na Malabo samedi kuna na Guinée équatoriale donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi
que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. Donc, Bomoni arrivé à présenter la République. Donc, Sikoyo, Tozolak Sabino, Botala, Masolo Anandenge Salamaki, et puis communiquer, il y a Souka, il y a Congo, pour expliquer que Rwanda a comme président, il y a communauté économique des États d'Afrique centrale, suite, il y a agression nae Oyo, à Sali, na Congo, donc Balobi avant comme président, il y a Kati, il y a communauté économique, il y a État d'Afrique centrale, il faut Silisana, Makambo na Congo. Binomoko, Bolanda ndenge lekaki, et puis photo à famille, donc bon, mon Rwanda des alités, et puis boyoka communiquer Oyo RDC APC qui pour comprendre Oyo ilekaki na Malabo. Donc restez connectés sur Cléboa original, on revient tout de suite. Le coup de 14 h, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Les travaux ont commencé depuis les 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Donc, Binomoko, Boutiko Landa, ils allaient jeter. Parce que Elanda, quand il y a un exemple, étant président de la République, Azoki Bokonzi, Balamoro Tokotaki, en tant que donc deuxième vice-président, il y a organisation de l'Union africaine. Après Tokomaki et Zolandano, alors deuxième, premier après, 2 ans après, Okokoma, président, il y a Union africaine. Donc, Moni, le cas qui n'a Malabo, ils allaient 26e sommet, il fallait ce que Rwanda, Azwa, et Sika, il y a Guinée équatoriale. Bisoto télémélion to bi Rwanda a kozo angote parce que azali pays moko donc aza exemplaire te azo kotisa ba M23 azo boma biso soki bino bomeki ko pesa Rwanda présidence oyo bisoto longwe na communauté oyo ya économique des États d'Afrique centrale balomoko donc Angola, Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, pour ne citer que ces 4-là, dont Boébike, Nakati. Il y a communauté économique des États d'Afrique centrale, ils allient 11 pays, 10 pays, n'abisso 11 pays. On y a surtout, le bilan, en tout cas, Congo, ils en ont raison, Togo, Pessa,
présidence na pays où ils ont attaqué moninga na ya communauté. Donc et puis toujours là que Sabino présent azalaki vraiment ni sengo donc parce que tu gagné toujours lia bango ka to lia bango buta la présentant aussi ça qui pour mona vraiment président azali ndenge na epsa Sabino ka ke mutu malamu abimi donc communauté congolaise ezaki na libanda na mbule ezali ko beta. Donc tant abimi a pesimbote na musika donc batu musu ba présent musupe akoko sukane wana parce que batela ke parapluie mais yé atali bateki na bana moka mike ba bébé wana ABC sécurité ne fois poussana président ke penza ti apolimbula donc bati parapluie mais apolimbula et ti pembeni ya bana wana asimbi bango amoni quand même ke bandeko bayaki kotala ye ti bavandi na mbula akotika bango marque wana talbiye pe pour la kambula botala bino moko na bilili. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et Bilomo bowiti comme on a président boye ata oyeli ekopa mabe azali ya Nzambe mutapesi ya on bomona makambu tout oyo bayela ke ya faux et simbakate. Donc bilomo bomoni président ko ya pe matine na mutu en plus bandoko mbule zo beta kwa o matana ke mais yemo ka salisi ni bomoni nga salisi na bino na ke vers peuple nanga vers population oyo baye na sambula bonga so na polimbule osani ya ke apesi bango mbote. Vraiment, ils ont qui fait mon qu'il fallait tout l'accès. Donc, toujours récapituler, vous voyez, na 26e sommet, il y a la communauté économique des États d'Afrique centrale, présidence, c'est qui na Guinée équatoriale. Donc, na 26e sommet, on a fallait, présidence est passée na Rwanda, parce que Rwanda, c'est qui vice-président, il y a sommet, on a au moins deuxième vice, première vice, après, ane wane goya automatiquement au commis ça va sous vote mais les l'équipe kuna vraiment Rwanda a commis colère na monoka mboka président na biso azalaki wana yambo monique donc atikate alobi jamais beaucoup iko pesa présidence ya communauté na biso économique des États d'Afrique centrale na Rwanda parce que Rwanda azo attaqué biso Rwanda zali pays moko indésirable azali muta ba frakata ce que bomoko pesa et présidence boye baki bobosa na biso na communauté na bino oyo donc bala moko donc moi basa les logoté les 10 pays na biso 11 balobi en tout cas de pesi raison na RDC ya Félix Antoine Tshisekedi bala moko donc Rwanda les bimi na salle et pays et lobi que non c'est assez ba komi ko instrumentaliser ango na Congo donc Félix muta komi ko kumbela lobi bo ndenge bino boko ndima makambo boye donc boye baké to komi na puissance ya kosakana te Congo ezaneti ya kala lisusu te tozali membre ya Conseil de sécurité ya Nations Unies donc ceux qui masolo ya mboka tu ya monde mobimba biso pe tozali ko décider donc yamana na lingaki vraiment na la kisabino ke bomona ke Rwanda tozo mené vidi bomoni ke
Kagame alingine sou ma faire te mais ba faire kaka ezali kolandele na Brazzaville pe ba kati contrat oyo ya mabele bango pesa ye et puis to kumbeli pe siko francophonie to biso ki bo changer présidence te bolongolongo na Rwanda te boye ba ke to kolongwa na francophonie siko yo boye ba ke Macron na choite parce que pays ya munene oyo ezali na kata francophonie oyo baza na bato belé ezali biso donc vraiment na tenaki na lakisabino po bo comprendre donc ba enjeu oyo na importance mboka na biso ekomi na yango na monde entier et surtout en Afrique penza pays oyo kolobela Congo na minute ezate surtout telemelio ba ninga nyo surtout ba kolanda donc na tenaki vraiment na lakisabino oyo lekaki na 26e sommet ce week-end samedi dernier na communauté économique des États d'Afrique centrale oyo Rwanda asali tout la musi azaza akimi abimi parce que il fallait comment na présidence ya CAC batu nyonso tout baboyi suite ya veto na biso to check to bi Rwanda azali pays moko akozala na présidence a teso bomeki biso to kokende donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo on a tenaki vraiment na like sabino parce qu'actualité zali ko bouger donc na minute siko présence ali na Kolwezi o kuna zali accueilli ko sala masolo oyo ya ba gouverneur ya ba Congo na biso nyonso tout kozonga ngona édition spéciale to like sabino makambo présent accueilli ko sala kuna donc to komi na suka émission na biso ndenge na lobara que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude surtout comme na suka base to vous en raté to banda na Londres na honorable Jean Moutala na Londres Olivier Massamba na mwasi na Londres l'ancien Bogard José Kanaki Kakamene na Londres donc tokeyi sikoyo na kati ya Afrique du Sud pour nous repérer petit nanga José Bantessa bambota trop to tiki Afrique du Sud tokeyi na kati ya Benin pour nous repérer Jijimbele petit nanga Saolo Jijimbele merci na nyonso tout ça rapport na 5 minutes avec César Nkadito et awa na Kisasa pour nous repérer na ministère ya affaires étrangères et coopération internationale Jonathan Mwalaba oyo ça l'appelle fierté na kati ya ministère wana toke siko na kati Espagne pour nous repérer Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu na kati Espagne donc merci à trop to zongi lisusu na kati ya Paris pour nous repérer sa petite sœur propre Agnès Mababa Chama Bolongo na se pour na président de la République pe na mboka na yo toke siko na kati Afrique du Sud lisusu pour nous repérer Roger Bamba petit frère propre Roger Bamba Afrique du Sud na toujours na bakoto ya toke ya na Namibie po na kopesa mbote na Babi Lumumba donc vraiment ba partage na salaka esengo mingi continuer toujours kocha maboko na kati il y a 5 minutes toke siko na kati Suisse pour na kopesa Eddie Edo le philosophe Eddie Edo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatozong sous na kata France pour na kopesa Claudine Kanza, merci na ba partage no pe na nyuso to sala rapport na 5 minutes avec César. To suksaka boyebi to suksaka toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba na kati Paris, Jean-Paul Djamba. Merci na nyuso to au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Vous sanate Kanambe Akozwa en solo Nambunchu Tonadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.